Matondo na bandeko bino nyonso balandi ya manaka na biso baindo bolamuka mboto mabota mabino mbote na bandeko nyonso bolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote na bino nyonso bandeko bolandaka biso bongo libanda totolobi bandeko nyonso ya diaspora bolandaka biso na nzela bongo ya net pona mbala yoko lisusu émission baindo bolamuka yeyo mabota mabino to meseni koloba nantina ya kozongisa lisusu conscience ya moto moindo kati na nzoto ya moindo po utamwa ntango moto moindo azeko tambola na kozanga conscience na ye toyebite atikaka conscience na ye soko na ndako soko na se ambeto bref moto moindo na kozanga conscience yango alei likolo ya fulu na kozanga conscience yango loposo moindo alali na fulu yango balesi ye bisuka ya dendon yango balatisi na basoufflement ya tombola po moto moindo azangi bongo conscience to meseni koloba bolandaka manaka na biso sans parti pris et sans tendance po ezekaka koluka bolamu ya ngai na yo moindo il y a de cela 361 nauta bakataka roi Vitankanga motu kuna na mbwila tokoliki ya lisolo yango eleki inaperci to meseni koloba masolo nyonso ya boindo ezalaka na ntina te masolo nyonso ya boindo epesamelaka botosi te to luzitu te matondo na bandeko baze mopandi luzitu eze kopesa mate po tomonaka soko eze makambo ya loposo pembe to ya i christianisme ndezwaka esika soko pak bapesa bana bopemi soko Noël bapesi bana bopemi pe bato ya misala bazwe ibongo bopemi kasi soko eze ba date to mikolo ya lokumu ya tendance kimbangiste eze koleka inaperci tomonaki le 3 octobre condamnation Fumu Kimbangu elobami lokola eloko ezete na mboka tomonaki le 12 octobre bozongi ya Fumu Kimbangu totalaki betando balobeli nde nkufa ya Luambo Makia di Franco et le 29 octobre ya Vitakanga bakataka e motu oyo bazwi motu bamemi na Luanda na temple Nazareth espai kani bakendeki ko célébrer na yango messe wana lisolo na ngai na yo moindo nani akobeta e pasi na bandeko na biso ya tendance kimbangiste pasi na bandeko na biso tozeko bundana bango etumba lobiko ya loposo moindo tomekaki kotambusa kamera baindo bolamuka e pai na bango pe mokolo yango eleki lokola mokolo mpamba kasi po nini soko ne songi ntina fumukusu kia munzala mpanda na ngola président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine na eleko ye soko bazeko la kisanzela bozeko telemela bango poni biso bandeko ba intellectuel tolekaki bongo na betelo tozweki ntango te ya kotanga lisolo ya Vitankanga po nini batangisi biso masolo yete po noki te tozala ba conscient souci ya loposo pembe loposo moindo a demeurer bongo inconscient libela na bomoi na ye bato nyonso ba excella bato nyonso basali mosala na kozala ya loposo moindo baleki inaperci ntina na bango ezete nani akanisa bango nani alobela bango yaki mpavito ya telemaki na betelo totangi ete bato ndambo baleka na baetelo catholique nde batanga Jean d'Arc d'Afrique ndo na Béatrice ba nuance mwa moke nzoka nde tokolikia yaki mpavita bundeli royaume Congo et Jean d'Arc abundeli France ezalaki kaka be pona ko humilier pona kolongola lokumu bokasi ya komboena discrimination
terme nini tokoki ko utiliser humiliation et utinkala maye nyonso ya loposo moindo ezalaka na ntina te kaka be ya bango soko tokanisi manaka na biso elekaki loposo pembe tolobaki tango aye akuti bikeko abengi yango soloka bondoki akei na yango akumbi yango epai na ye eke kosala lokumu ya bamize na ye ye azongiseli biso bikeko ya ye kasi sika wa bikeko ya loposo pembe kasi na ino tokomi penza kuna te na manaka na biso ya mokolo mwa lelo soko tozali kobeta nkota yoko na bandeko bazene teni ya rogi tozonga na ino kotala mokolo mwa mposo 29 octobre epaikani lisanga ya futuka mfana pambu vidila basanganaki ponini te bangunza banso na bokambami ya nesongi ya nzina fumukusu kia munzala mpanda na ngola pona kokanisa lisusu kumu iyakotaki ye moko na etumba kubundelongo na batrupu na ye oyo trahison ya Nemulaza bakomotiaki mbeli na panzi pe bakata mutu bakenda ko célébrer nango misa kuna na Luanda kasi wana nyonso na bokambemi ya loposo pembe to mondele etumbe kokoba te mokolo moindo kokoma bongo nsomi to landa na ino milulu na mongo Congo siège social ya religion africaine bongo tokozonga na ndako ya mosala pona kopusa bongo manaka na biso.
ntango oyo totikaka maloba mpe maso na maboko na bango mpe lesoki ya ntina nde na bongo bolimbisi mokonzi soki bokoki kotelema mpona manakama ye mazalaka. Nakituka banzala mpanda ikiteleki na mbubamona munakituka banzala mpanda ikiteleki na mbubamona munakituka banzala mpanda ikiteleki na mbubamona matondo mingi na batata banengwa bilenge te bana lokola mpe bongo babyangami na biso banso na boyano libwa bino banso elongo bongo na biso banso bangunza na mokolo mwa lelo tsona 15 sanza ya ibale mibu mokama na tuku mibale na mwambe kolandela bongo manakama biso mpe bongo mokolo mwa tuku mibale na libwa sanza ya zomi mibu koto ibale na zomi na motoba wapi na mokolo mwa lelo awa na mongo kongo tozali kokundola bongo eleki kama 3 na tuku 5 na moko ya mibu wuta wana na mboka mbwila kati na etumba monene oyo ezalaki bongo ya kobundela mabele bomengo mpe bongo bana mboka bakataka bongo ya Vitankanga oyo azalaki mokonzi kati na bokonzi ya Kongo ya totela bamokataka motu mpe bongo motu mwango bakendaka na yango na Luanda esika wapi bakendaka kosala misa na tempelo ya Nazareth nde na bongo yambo ya maso bosololi maso totombeli baso boyeli bolamu matondo mingi batata banengwa bilenge mpe bana mokolo mwa lelo mwa bokanisi lisusu yaya Kipavita elongo na ya Vitankanga makasi penza ya Vitankanga oyo yende motu ya mokolo mwa lelo oyo ya Kipavita yaki koyangela nsima mpona likambo yango biso bavutuka toyika mpiko molende mpe bososoli na ntina ete maye oyo ya Vitankanga babokatelaka motu ekoka kozwa esika na yango kati na bomoi ya bayindo pamba te soki na mokolo mwa lelo tozwaka libaku na biteyelo ete ntango totangaki na baeteyelo bayebisa biso toyoka masolo ya mokolo mwa lelo nakodikia ete mokolo mwa lelo bato bakokenda mosala te mokolo mwa lelo ekozala mokolo moi bayindo banso na bisika biye bazali bakosaka mpe komona bayema azali koleka
na mboka na biso Congo lokola mpe ndenge bakendeki kosolola wana na mboka Luanda mbele na mokolo mwa lelo eza mokolo moye moto mwinda koloba na mondele ya bi soki tosololi na yo te mpona bayematali bomoi na biso makolo mpe awa te kasi lokola boyinga bozali kozanga koyeba masolo mango bayemale kaka bozali nde bongo bomoni bato baza koyengayenga na bango lolenge oyo bango baza komonela batata banengwa bilenge mpe bana toyika mpiko na mokolo mwa lelo mabukundoli mayemale kaka pamba te mayemale kaka mokolo mwa lelo bazalaka na ntina monene soki mpona mayemale kaka lisolo na yango matondo bandeko balandi wana bouti bongo kolanda milulu ya yavita nkanga oyo elekaki bongo kuna na Mongo Congo tokolikia biso lisanga ya futuka vana pambu vidila na bangunza nde tokobunda po ezaleli ya bankoko ezonga lisusu eyala lisusu katikati na mabele ya Felika moindo suka te suka esika zwami ayeba ete tozalaki pe ya biso baye babundela kilo poso moindo ba révolutionnaire ata soko balobaka Mbuta Lumumba nationaliste ata soko balobaka Muze Kabila nationaliste ata soko bakoloba ba Kwame Nkrumah ata soko bakoloba ba nyonso bayaki mpavita pe basusu balobi azalaki nationaliste no ezalaka pona ko humilier mosala na bango bazalaki ba révolutionnaire bayaki kolakisa lini mosusu ata mfumu Kimbangu révolutionnaire voilà pourquoi de fois tolobaka na bandeko na biso ya église kimbangiste boloba bosembo ya mfumu Kimbangu bolimite mfumu Kimbangu te na oyo batia po bapesa bino personnalité civile ya koloba mfumu Kimbangu atinda maka na Yesu te tango yonso bokoluka kotia lokuta malasi yango esike kotisi bino na pasi église kimbangiste bozé na part ya responsabilité ya koloba bosembo lelo bokoki komimona bozé na nkangu église kimbangista tondisaka centre d'accueil bandeko ya Monkoto batondisaka Monkoto kasi tokolikia soko botika mosala ya mfumu Kimbangu révolution ya mfumu Kimbangu ezala église te lokola bokomisi yango kasi ezala religion na vrai sens du mot lokola mokonzi na yango lokola ye moko mfumu Kimbangu alingaki azalisa yango tokolikia soko lelo bozeye komona bozeye na lokumu ya lelo eze 1%. Bolingaki bozala baye ya lokumu koleka. Po bolingaki bozala échantillon ya makila ya mfumu Kimbangu mais cette fois-ci kati na religion kimbangiste. Kasi lelo bozwe lokuta bo diminuer bokasi ya mfumu Kimbangu révolutionnaire makasi po bango nyonso bayebaya Mahomet révolutionnaire Emmanuel révolutionnaire tozui Bouddha révolutionnaire kasi bino bolongoli révolution ya mfumu Kimbangu bobimisi lokola mwana etinda ya Yesu e lokola botsei kaka lokuta likolo yango bokoma na difficulté bokomi koluka ko falsifier histoire. De fois boluka ko balisa o date de naissance ya Kingandi yango wana kako ya Kingandi. De fois bozwa soko photo dessin photographié boyebisi bandimi na bino oyo tango mfumu Kimbangu autaki na kosamba tango bakangi photo bakeko sokola na labo ebimi Yesu azeye ko conseiller falsification ya histoire. Bosali ba photo papa diangenda papa dialungana papa kisorokele bazeye ko sala moto. Non. To bimana ino totala passion ezingeli moto moyindo bino pe bozalaki censé mokolo ya lobi 29 octobre oyo elekaki bolobela nkumu vitankanga po yango line ya mfumu Kimbangu bayelaki le 2 juillet église kimbangisa zena tina talobela ya kimpa vita azena tina te
nzoka bobosani ke yaki mpafita ndala kaka mwana oyo botumbi ngai na ye na mokongo yende akozonga pona kumbangula maiboluki kobomba mokolo mwalelo fumu kimbangu mbangu difika nsi kwa mananya la kaka église kimbangi sebi même pas moko tozalisa kombo ya fumu kimbangu na bosembo tokolikia po nini tolobaki na ebandeli ya manaka loposo pemba boya moindo ye babongo lisolo na ye po ekoveye conscience ya moto moindo bandeko balanga nzembo bankoko balobaka ata soso atelemelaka moto pona kubatela bana na ye tolandaka ndeko na biso Fali ayemba eloko moko ya ndenge wana soso atelemaka sinyaka moto pona kubatela ya ye ba poussin boni loposo moindo azali kokoka kotelema te pona kubatela ya ye mabele tango ya kala ezalaki na tango ya etumba kumu atelemaka liboso yango ya mfitakanga kufa na champ de bataille contrairement na lelo ba politicien ba kobelela bato il faut to bima libanda to kotelema ye azowela kokima to koliki aturo bomoni ndenge bakangaki bango koluka kokaitsa Brazzaville ba pelisi moto baluki kotia etumba na mboka po bayebi bango bakokima nzoka ndena na bileko bileki roi mokonzi atelemaka liboso na etumba e ba soldat na ye balandi na sima yango moni ba mboka ezalaki na kimia lelo contraire kasi soko tozongi tolobi ata soso akotelemelaka moto aze na ye soso moto akoki koekraze na lokolo kasi soko meki na bana na ye soso akolakisa yo ke banda na koboma ngai mama sima nde osakenela bana na ngai mais epasi mpe mawa kotala moto moindo mabele bazwa bomengo bazwa nyonso bazwa yo bapesi yo biblia yo bayebisi yo lola paradis yo bayebisi yo ere au pauvre yo bayebisi yo biloko ya mokili ezali na ntina te kasi bango nde bazwi bakumbi bakei nango epai na bango ekokoba te wapi et à chaque fois éveil moko elingi ya soit na elle politique soit na elle la religion bokomona ba génération ezalaka be ndenge wana bayeba kotelema bayeba simbi bonzambe ya bapaya ba continuateur ya œuvre colonisatrice yango lelo boyokaka Senko catholique ndenga telemaka soko likambo moko meki kotelema veille moko ezali na elle politique catholique ya kotelema bandeko bomeseni koloba fumukusu asimba religion asimba politique te ya mesani na religion poni na komo simba politique est-ce que si botuna pe catholique et catholique peut être religion abimaki na dialogue abimaki na qualité ni catholique et abimi na opposition et si besoin tango ya kontuna po ya bino moto fa kota na makanisi ya mabe ya opposition ya lelo opposition est façonnée reproduction ya volonté totale ya loposo pembe oyo ezali kozongisa kaka Felika sima opposition moko etelemaki na Libye babengi Kadhafi dictateur lelo Libye ezali désert lelo Libye ezali érosion bato wana bobengaka ba dictateur Saddam Hussein azalaka dictateur mais tokolikia Bagdad ezala soko la plus belle ville du monde
Tango bobomi Saddam Hussein. Bo remplacer nini na Irak. Bo remplacer nini na Libye. Tango bokangi Laurent Gbagbo. Bo remplacer nini na Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara bakisi nini na Côte d'Ivoire. Awa boboma Thomas Sankara. Blaise Compaoré bakisa nini na Burkina Faso. Lelo awa bo s'attaquer na président Kabila. Oyo boze ko préparer ko yana nini awa na République démocratique ya Congo. Voilà. To meseni ko tuna bino nanyo akondima ko permettre ta soko ya zeko beta mwasi na ye tata lopangwa ya bakisambata. Nani? Et soko lelo biso to kokito loba to lembi ya biso président de la République. Soit te mandat na bango esili. Ils étaient dans la communauté internationale qui peut s'habiller leçon. Matondo na bamboka oyo lelo to moni bo sosoli ke CPI et CPA Cour pénale africaine et la Cour pénale internationale te pour uta e bandi bakanga ta dirigeant africain. Soko européen mon côté. George Bush a pendre président ya bato. Ba koselier makambo ko sala ba arme chimique. Ba diembikiye Bush asilisi manda ba pepani na Obama azongi na village natal na kimia. To kite sika bakanga bomengo na eto yo kite. Sarkozy abomi président ya mboka ya bato. Ces pays ezeko exister. Sarkozy telelo to moni lisusu ko bunda ko zonga président ya France. Matondo po oezele ko mfumu kimbangu na mandoki te poto zena mandoki te kasi la ka mfumu kimbangu ele kaka te soko ekokisa mite tokolikia to meseni koloba awa kaka na manaka ya baindo bola muka tant que toko demeurer na christianisme tant que toko demeurer na islam tant que toko demeurer na bouddhisme, bref na ba religion importée moindo akotika la kaka moto ya kolia bisuka ya dendo soko bango bale nzoto moindo akotika la kaka moto ya kolia makoso soko bango bale ngulu bakotinde la biso ba sous-vêtement na bango tango yonso po kokota na bonzambe ya bapaya yango nde boumbu na manaka eleki tolakisa kibino bizaleli mibale oyo mokokoli moko eboti tolakisaki bino christianisme etongi Europe epai na biso christianisme ekumbi boumbu elongoli bolingo elongoli bondeko kati na baindo bandeko balandi mama moko bakiseli biso alobi ya yebaki na tango ya kala soko matangeze quelque part na balabala ba ndako nyonso ezenjonga njinga ya esika matangeze bakoyeba kokumba ya bango contribution non seulement ya misolo kasi oyo azali na provision lokola fufu na ndako lokola mafuta lokola masangu lokola mbisi ya kokauka lokola makanza lokola ndakala lokola nyonso ezali lokola provision moto na moto akotia bassin kokumba esika bazwi makambo po nini po bayebi akoyamba bato kouta na bisika ono ya christianisme wana nyonso ebengama bondoki tokaka banzembo koloba bato basokolaki maboko soko bauti matanga elembo ya salite po mai kokoma moindo justement soko embi ndenge wana po yo po kansaka moindo ezeza bolo okansaka couleur noire eze couleur ya elakeli ya satana dessin o ba dessiner la yo kasi tokolika même ba sportif batuna te po nini moto soko bandi sport akobandaka na ceinture blanche soko akomi maître akomi moto ya makasi akekoma na ceinture noire nano botuna te kasi moindo eleko elembo ya bokasi eleko ya bokasi
yango ne bandeli mokili ezalaka molili, mais esprit de Dieu molimo ya Nzambe ezalaka na kati ya molili. E molili ezalaka couleur nini? Pembe. Moindo couleur ya tata mokeli. Bino bokanisi baye batiaki mai soko bato bauti cimetière basokola maboko bino boleki bango na mael po bino bokendeki betelo ya bapaya po bino botangi na christianisme botangi théologie oyo bakei batangi bitelo ya bapaya ata tonga bakoki kosala ngo na mokili référence na bango ezeka ka bayo yo bino bofingi bazoba bankoko wana ndo référence bango nde basalaki bwatu bango nde basalaki kwanga bango nde basalaki masanga ya mbila bango nde basalaki nyonso lelo soko toyeli bino lisolo ya vita nkanga bokei koluka ngo na liki lokola liki akomi yango te ezeli lisolo ya malamu te ya kobete soko bayeli bino lisolo ya mfumuki mbangu lokola ezeli na bible te ezeli lisolo ya ntina te tango boliaka kwanga moto akoma kwanga ezeli na bible tango bomataka bwatu tango bomelaka masanga ya mbila moto asala yango ezeli na bible yango moni pasi quelque part na église kimbangiste lokola boze komona bino pe lokola biblia mokanda support na bino yango boze koluka ko remplir ba donner ya bible na ba kombo na bino soko bayaki kokosa bino Noël eze mbotama ya mwana ya Nzambe bino pe boluki Noël elongwa le 25 décembre et comme le 25 mai bayebisi bino kuna Jésus moko Yesu papa dialunga na komi Yesu te obala kaka kuna Emmanuel Yesu eze surnom eze loko moko ba Romain basali kamba eze terre sainte ya biso baindo bokomisi yango Nouvelle Jérusalem ebalami wapi ebalaneli wapi te tobeta kaka lisolo ya bofumuki mbangu na yango ndenge tomeseni kolobama na manaka ya baindo bola muka bosembo eze na tina te batia yango bizeuzeu po lokuta taba kotia yango malasi ekolumba kaka solo ya lokuta biso baito kutani na kombo ya mfumuki mbangu to kumbela yango baindo to bakisa yango bipalete to bakisa yango bipalete oya zena sentiment politique soko alobelaka baindo tokolikia eze kosala particularité na ye oya sepeli lelo tokolikia kutu eze kosala pasi tango lisanga ya futuka vana pambu vidila nesonga nzila fumukusu kia munzala panda na ngola batelemi koloba to batela kiti ya bokonzi baibele batelemi basusu po tolobelaka tobundaka na bango etumba ye batelema pona kosatake na nesonga nzila bakoma bafinga nesonga nzila kolabo malembe tokenda bokoyeba moto na misala na ye lelo ndeko na nga zeko welela poste ya primature ya premier ministre na zeko pekisaka yo zonga na bonzambe ata soko de missionaka tala na ino bonzambe esika wa soko yo ebisaki bato président ya Rwanda soko yo weleli primature lelo eke ba pesi yo okei ko sala na président ya Rwanda to lokola yo kokoma na primature président wana kolongwa Rwanda te soko inspiration katani bino de préférence kolobate po yango ezeko tia bino ba confusion o démissionner na moi na poko zongi na sololi na bato na nga balobi soko na tiki politique mabe o biso to bino batindami ndenge to yebi na songa nzina fumukusu kia mzana panda na ngola ya yoka kande mokili ya molimo soko bino eze yo démissionnaki po mokili ya molimo nde tindaki kati na onde tindaki na poko zongi po bato fandaka na bango nde balobi zonga obungisi bonzambe eluka opema tika mosala esalama na kimia toyebisaki bino na émission leki bato misato bana misato ya libota moko to bandeli lisolo oyo na tina bana misato ya libota moko pasi ekoti na mboka bato bakufi nzala ingeli
maladi ekoti milona mikauki bato bayebi te bakosuka wapi. Bilenge basato ya libota moko alors batelemi balobi biso soko tobotama babali nzambe nde alingaki tozala bongo babali. Tokokoka te komona mboka na biso kokufa boye biso tosala eloko te. Tondimi komika bambeka tokokenda koluka solution libanda. Soko nkufe koya tokufela libanda. Kasi tokolinga maboko te kotala bato bakufa boye. Nzala yingera bato boye. Bilenge o babali misato babimi bakatisi bazamba bakatisi bibale pe bakatisi bisobe. Natina koluka bomengo po babikela na mboka. E na mboka esika bango batikaki bato baje kokoba kokufa. Bilenge babali oyo basato sima ya kokatisa bibale bakomi esika oyo bamoni ba grotte to bangomba bakoti na kati ya grotte moko bana oyo bakuti bomengo ya ebele lokola wandeki kotambola na bankutu po bayebaki eloko nini te bakei koluka esika bakendeki bayebaki soko bazwei bilia bakokumba ngo na mboka. Soko bakozwa bankisi bakokumba yango na mboka. Soko pe bakozwa palata biloko ya ntina bakokumba yango na mboka. Bana oyo tango bakomi bakuti bomengo bati batondisi na bankutu kasi lokola batambolaki tango molai distance mosika mai esilaki bango yaya lobi tango toze koya tomonaki mai moko na se bino baleki mibale bokita na beloko botoka mai ngala tikala kokoba kotondisa bankutu na biso misato soko boye tomela mai po tozwa bokasi ya kotambolela epuis mai ya nzila tozonga mboka po tozwei bomengo o tokokenda nango na bamboka mosusu kosala na yango kobongola na yango to petrok po mboka na biso ezwa bilia. Baleki bazali kokita mai na kokita na bango na mai leki mosusu abandi alobi yo moni ndenge nini tala ya ndenge tozalaka na ndako tango mosusu kaka pona bilia asempozaka alingaka kolakisa biso ke yaze yaya yefo azwa mingi bongo lelo awa tozwei ebele ya bomengo boy soko tokomi na mboka yaya oyo akotikela biso ntango yo moni ndenge ni esika tokotokela mai biso tokomimelela yaye tokotia yango ngenge tokotia yango poison akokufa boye biso mibale lokola tokoyokanaka malamu biloko oyo ekozala ya biso mibale tokoyeba kokabola malamu tokoyeba pe kosunga na yango mboka. Yaya pe sika atikalaki ya bibaleki oyo esika bakei soko bajongi fona boma bango po baleki oyo tango tozalaka na ndako ata mwa bilia moke soko na bingana lekela bango ponga na zei yaya kulutu baleki oyo bakotiaka ntembe bongo ebele ya bomengo soko tokozonga na yango na mboka nde bakolinga ngai yaya nazala na liloba bakotika lao yaya zwi kibota baleki ndenge batoki mai yaya boni ozaya bozwei mai leki ndenge azali kokota ya liboso kibota bendi mopanzi ya mibale ndenge azali kolanda kibota na motu sur place aseki sikawa natikali na ebele ya bomengo na kojonga na yango na mboka ebongo lokola azalaki ya kolemba ye pe sengelaki na ye amela mai amela mai sima kumba bomengo tango ye pe ameli mai pe baleki babebisaki batiaki ngenge na kati po yaya anyokolaka bango misato
batikalaki wana. Bakoko na biso bateyaki bato na masese po ezalaki na tina. Bango balata tango motema wana ya révolution elati bango batalaki te libota na bango kasi batalaki mboka ndenge ezalaki kokufa. Kasi tango esi bamoni bomengo babosani ke batambolaki po na mboka sikawa batali intérêt personnel, intérêt égoïste. Tala esi ke sukeli bango. Lolenge moko na baitoze ko bunda na bango etumba lobiko ya loposo moindo. Topona maki pona ko bundela loposo moindo. Sima ya kotala ndenge loposo moindo azeye ko kufa, ndenge loposo moindo azeye ko nyokwama. Nde lokole langa ya fumuki mbango ezeye monene. Tata mokele ya telemisi moto na esika na ye. Moto na kailu na ye. Kasi tango tobandi kosala mosala moto na moto akomi kotala libumu na ye. Basusu bakimi mbango na politique. Et lokola akomi kotala intérêt égoïste, ako wangana na oyo esengeli ya wangana te. Tango tolobi 4e président, ya lobi 4e président te continuité ya œuvre. Osesi spirituellement ba révéla ki ndenge wana. To lokola akomi na posa, osalela libumu na yo, yango kimi mbango na opposition. Obosani ke mosala bapesa ki eze ya baindo. Eze ya libumu na okaka te. Keba okosuka lokola bana oyo. Okosuka mabe lokola bana oyo. Fumukusu po nini asimbi politique. Alakaki bino, yona ye bosala ki kontraka kosimba politique te. Te. Bizaleli misato kati na mokili. Oyo kotambusaka mokili. Bonzambe. Politique na science. Nesongianzila ndongwana ki na bayi religieux. Abandaki wana na religion. Yambolelo tozeko ka bato nyonso koloba, fumu kimbangu nde, mvuluzi kimbangu nde, mokonzi kimbangu nde. Tozonga 15 ans passé. Boni boseka kite. Bobengaki yango nano, bobengaki nano Simon. Ba église de réveil, lelo bazie ko meka ko reconnaître te. Basekaka Simon kimbangu mabele melaye. E bato mingi baboyaki kolobela kombo ya fumu kimbangu. Baboyelaki koloba makambo ya bonkoko po babomelaka yango bato. Esengelaki nesongia nzila bunda etumba. Yango esika kanya ndongwani na ba pasteur. Yango esika kanya bomona ba islamisé bazonga ba chrétien. Esika kanya bomona islam infiltra lisanga ya futuka fana pambu vidila ba sanza bambula po ya débat. Kasi wana tozaki neleko ya religion te. Sikawa christianisme ba pasteur ba kimi to beleli débat ba yeli susu te ba sosoli ete christianisme ezalaki importé yango bota esclavagisme. Lelo ba pasteur mosusu bandima na plateau to kotela bino belema na RTKM wana 2002 2003 ndenge pasteur kabena kondima wana ezesika ya zwelaka mapa ya bana mosalo to utina yango kala ezalaki be mission ya radio. Mais biso toyebaki tozeko sala makambo ya ba génération future. Tozalaka ko bunda caméra ezala. Atabo komona ezebilili professionnel te kaseze ko relater histoire. Ba pasteur ba avouer ke ba sala ka yango lokola business. Christianisme kufela ki wana. To komi na Islam Islam alakisi ke azepe bonzambe importé limité bato balanda Islam balanda ki yango pona na ba gris maraboutage ya kokanga mo ba petit chéri mwana moko pana bango bazena bozui Islam akokosa bino soko zwe yo beti soko surate kingandi tashbiro lingi na maki ndo kangi mwana wana komi kokumbelo misolo lelo esika to komi bato basosoli ke Islam ekosa ki bango yango Abdou Majid akoya boye na plateau RTV abimisi mai moko na flacon osoko ze prophète mela loisir Islam déclin. Lelo to se mettre d'accord que sika moko te na mokili bakumbela bango bonzambe tango yonso peuple moko songola ya mbaka bonzambe ya bapaya likwei yango epaikani bakota na boumbu
lelo tango mosusu sokolo poso moindo azeye kokota te na processus ya révolution na processus ya dit kimbangisme ezeye kaka système de jeu politique ya mabe loposo pemba kotisi milangwa na kati ya jeunesse pona ko affaiblir ba cerveau ya bato yango bato bazeye kokoka te kosimba message oyo sima ya komela masanga alakisi yo bolumbu lelo moindo esika nyonso moindo azali tango toloba yango tomasaka mote bino bandeko ya diaspora bino mingi bandeko bozali na mikili ya poto boyebi moindo soka akumisi elamba te akumisi mwasi soka akumisi mwasi te akumisi masanga bongo oyo azali awo ata ndeko azali kokumba na libongo saki soko ya 200 kilo ya masangu na mpo kokuti ye bakomi kobenga ye boss Sameli Zodoro akoluka mwasi moko akokabola na ye butu lobi lisusu ye wana zongi na libongo akei kokumba saki ya masangu bandeko ba chauffeur lelo mbongo ya bandeko ba chauffeur awa na République démocratique ya Congo ekoma lokola mai bazali kotoka na kiyungulu basalaka mbongo makasi babimi 4 heures akobula te 22 heures de fois doublé versement ya mokolo motuka kasi dès qu'akoti na bar na pokwa alongwe chauffeur akomi mopau akomi président basi bati yaye motuna lipeka ya mobali mosusu atei motuna lipeka yango wana kaka loposo pembe alakisi biso mate ya lokola ya boye ata toti yango na internet ateze koleka awa na etando moto soko amoni azape ba distrait oyo bolimbisi moto ya liboma zeko finga moto ya juste nde liboma bato bakei na passion oyo négatif vouli ono ya christianisme totala lelo ba église dite chrétienne molato nini eze wana boko kakola te po tolobaki na manaka eleki culture religion nde ekumbaka culture tango boyambi soko religion européenne ekokumbela bino culture nini culture européenne yango lelo soko journaliste azeye tango mosusu lokola biso babotale boye oze tosalaka émission te kolata soko kala kila mfwengi obino bolobaka cravate kotia soko ba veste ya makasi osaleli te soko déontologie journalistique pour journaliste fois ti ya moi ambi journaliste fois ti ya moi ebele ya faux de teint ebele ya poudre brillant à lèvres mais ingeta olati veste cravate otie faux de teint brillant à lèvres olobi na bateau nini peuple na yo azeye konyokwama peuple na yo azeye konyokwama lelo manipulation politique tokoloba te po tolati veste te toloba te po toti faux de teint te non wana ekoli ya mabe nzoka mondele a défini presse lokola eloko mosusu président presque nyonso ya Afrique oyo bango baelimina bango na nzela ya presse na bango nde bainfiltraka bakei batali terrain yango bokomona esika bazali kokata Samuel Domatoi presse ya loposo pembe bazali wana esika bakangi Laurent Gbagbo presse na bango yambo ya presse nyonso mais pas inabiso presse synonyme ya lolendo inutile orgueil inutile moto ebite fa défendre mabere na ye moto akokita loba face à la centriste pour des anthologies journalistiques biso tolobaka soke ze kolia komele bokenda bolia pe bomela kasi tumba lobiko aloposo moindo biso tokotelema pe tokobunda yango toze na choix te tokosala semblant te tokoloba notre voix bokana koboma bosalo bokosala
destin zeteti. Destin zeteti. Bokataki ya vita kanga motu na 1665. Boyebaki ke yaki mpa vita kotelema. Botumbi elenge mwasi ya 22 ans na 1706. Boyebaki ke fumu kimbangu akoya. Bokangi fumu kimbangu 30 ans na boloko. Boyebaki ke nesonga nzila fumu kusukia mzana panda na ngola akoya. Liyebo mai na bomoi. Nanyalo na kaliyebo. Ata soko bobomi 1 tokoya 10. Soko bobomi 10 tokoya 100. Soko bobomi 100 tokoya 1000. Kasi likambo ya mabele mbaloyo bafwa basala tokubunda. Bakokebisa na bino ekozwa biso te po tokebaka te. Tokokenda te po bokebisi biso, po bolingi te toloba bosembo, nde tokoloba bino bokanisi te. Tokomashe ba monte tokoloba opposition ya lelo, eze opposition falsifiée par l'Oposo Pembe. Volonté na bango te. Bomonte ke volonté ya koko na biso Tshisekedi andimaka dialogue. Tango l'Oposo Pembe bendi ya matoi, aboyi kokota na dialogue. Et beaucoup tala parcours na ye. Beaucoup tala parcours na ye. Et si kanyo soit bandi. Alukaka premier ministre na tango Mobutu. Tango Mobutu apesi ye e bonga premier ministre ake ko barre pokaka na mikanda ifalaki signer un juriste a évité soko pa bosanaki soko ezalaki ko a évité il suffit annuler phrase moko et comme document falsifié. Lokola bakomaki Mobutu garant de la nation, il y a quelque supprimer. Un juriste. Après 2-3 jours, à tomboli maboko na ko salate. Na conférence nationale souveraine, nanya zala bimaka premier ministre. Et ekobi de génération en génération, lelo moto soka ke une opposition mon santo. Olengankoi lelo mon santo poise une opposition. Bisoto avalé yango. Ministre ya transport akoka kosombata bus mon côté, a détourner mbongo ya leta. Abandi na tango ya Mobutu, asala nini. Donc lelo ata moto asali mabe e makanisho ba pesaka tango ba utaki na pouvoir basala ke l'autre côté. Makanisho ane bimaka te soko akomi opposant pour tromper bino peuple. Abandi ko bimisa makanisi. Matondo po tolobaki tata na mama bakei ko solola po mwana belaki kwa Cherkor po mwana bimaki makwanza mwana bimaki mapalata. Tata na mama balobi non biso to kenda to sangana pona koluka ko batela bomoi ya mwana to ya bana yango wana na bayi majorité na bayi opposant bakotaki na dialogue matondo mingi po bayi bakanisa ki moto epela awa na République démocratique ya Congo likanisi na bango ekei mopandi sika wa bino pe bayi politique bokendeki ko solola au nom ya peuple bozalaka déjà na ba intérêt ni ezo sala boko kate ko bomlisa ya peuple ba salaire na bino eze 72 fois salaire ya peuple eze ba 1200 fois salaire ya ba fonctionnaire ya peuple ya l'état bino pe boze ba fonctionnaire kasi ya haut niveau soko tokolo bandenge wana peuple congolais anyokwami na mboka lokola République démocratique ya Congo bana kwa Cherkor bazali po nini te toko sangana ndenge pe bayi loposo pembe basangana ka soko ebebi na mboka na bango. Sarkozy depuis alongwa pouvoir akotaki sous Champs-Élysées tango a tenté salami na France. Obama pour attaquer soko base ya Ben Laden en Afghanistan basangana ki na Bush. Et pour nini te biso toloba trop c'est trop. À l'est de notre pays
ça a toujours brûlé. Trop, c'est trop, c'est trop. To sangana, toloba non, plus jamais ça. Bilenge ko viola kaba maman, loposo pembende abata minasima. Moindo, etikali akufa na lolenge ninyo nanya kufelite. Ba koko ya 80 ans, ba violé bango na ba jeune soldat. Kasi loposo pembe. Président nyonso ya Afrique azena rebelle na ye. Eko koba te wapi. Bino na bino ba président tango bofandi boze ko tala na miso. Moto na sa motema yeko ba oya bomba ka rebelle moko atakaka nga o kuna bombaka. Mokolo nini François Hollande ko bomba rebelle oya ko attaquer Angleterre. Mokolo nini Allemagne ko bomba rebelle oya ko attaquer France. Soko bango ko sala mate. Po nini kake pa ina biso. Ba président na biso bazeka ka trahir na ba proche na bango. Loposo pembe. E bino pemba e loposo pemba utilizaka. A utilizaka savimpi ko banda soko 79. Même au Kolomoko, tango savimpi a réclamaki plus gros diamant na ye. Oya zwaka diamant eleki ba diamant nyonso ya mokili na monene ezalaki une exposition kuna na Portugal. Ba monaka komi kola musa makanisi. Bakendaki ko sala compensation na Eduardo Santos. Boyebili wana ito tila kibinongo na manaka akufilo kwa soso etireti ya kufungwama afungula ke tireti tanga jwi masasi to bangonde balinga ke bembe wane sambwa ndenge wana bozwa mayele Jean-Pierre Bemba Gombo alelo bangonde ba apuyaka ina rebellion mais botala ba crime ba kangeli nango soko balobia kende ko appuyer Ange Félix Patassé pas zena CPI bako salela yo lokola koko soko batafuni mai manyuka ya koko bako bwaka na nzila bozwa mayele tokolemba te kola musa makanisi ya bato soko basusu bakolobela impuissance sexuelle soko basusu bakolobela soko libala soko musique soko basusu bako diffuser mabumu ya femme congolaise ya femme africaine libanda biso tokokoba te kola kisabino injustice ya loposo pembe o détruire mabele ya moindo uta 1491 telelo ba coup d'état o esalami na Afrique commandité par l'Oposo Pembe. Bassassinat ya ba kontina biso commandité par l'Oposo Pembe. Et lelo kokanga illégalement ya ba kontina biso l'Oposo Pembe. Ba vaccin ya mabe, ba ki supérieur, bilia ya mabe, politique ya mabe, opposition ya mabe, be bango l'Oposo Pembe. Toyebi ke boko silika. Pe boko vimbana kasi sala rabiso sengo po boko pasukate soko bolanda ki biso na lolenge longo bani bozongisa matondo na tata kwa ku image bangonde basalaki ke bilili ezala na mwa bopikiliki poninite tata luzadio pyramide bangonde basimbaki montage pende ko ngala zumbu 9L bangonde basalaki na régie finale matondo tokutani na bino na poso ezali koya pona manaka Yesus matondo moyindo atana patiemo atakondi mapatu netemo oyo patiemo moyindo atana patiemo atakondi mapatu netemo oyo patiemo Yo me koro bango na batango ba diagre